Voilà, mes amis de WhatsApp. Napesi bino nyonso tumbote na kombo na Yesu. Nzamba pesi biso pema na journée na leloka ndenge tolobaka. Matondo ezongwaka kepa na nkolo Yesu Masia. Lelo lisusu toye na ba voice na biso oyo la voix. Asaleli biso alobeli biso likambo ya indépendance. Donc ngai na bino tokokende biso nyonso koyoka pe kolanda koyeba eloko nini oyo la voix alobeli biso et osala biso bien makasi mi koloba nde tolobaka kaka aimer, liker et partager bobosana te kochapeli mwa linzaka na chaîne na biso parce que aza bébé na biso oyo auti kobota masika kocha mwa linzaka esalaka bien makasi mingi koleka ezosenga papier te biki te crayon te marqueur te eloko te eza kaka musapi na yo mama papa mwana jeune ndeko na biso leki na biso otie kaka musapi ekosala biso bien makasi mingi koleka na mes amis de WhatsApp ka ndenge tolobaka avant ngana bino tokota na ba message na biso toyoka makambo nini la voix alobeli biso tozotia mwanzembo na biso oyo esalaka biso bien po to se détendre esalaka biso bien makasi mingi koleka tobosana te na ko abonner na chaîne na biso merci. Voilà, kaka ndenge tolobi tokoloba nyonso tokolemba te na koloba na biso. Voilà, ngana bino tozokende toyoka eloko nini oyo la voix alobeli biso kaka ndenge tolobaka aimer, liker et partager ekosala biso bien makasi mingi koleka mbote na biso na pasteur Félix Chombo, mbote na biso na Elimushia Rose Buchabu ya bino nyonso to yango na Viki Besuku mona na bosani te Fub Cosmétique Feli Fub Cosmétique ozana posa produit ya suki ekola yo na sembe produit ya nzoto elongwa ba tampon bobenga Fub Cosmétique na Congo wana merci ngana bino to landa to yoka makambo nini la voix alobeli biso. Bonjour très chers compatriotes. Et bonne fête de l'indépendance si c'est réellement si il y a l'indépendance au Congo. Le 30 juin 2025. En tout cas, on a souhaité à Congolais une bonne fête d'indépendance, mais l'indépendance, ça reste moral. Physiquement parlant, on est indépendant, mais moralement parlant, on est dans le jour, il y a l'homme blanc et tout ce qui se passe dans mon pays. Nale mbango kosola susumbino surtout bomona ki signature sakamaki to vanda nye to zoyoka total ce qui se passe juste dans mon pays. Mais je me demande et je pose la question. To réfléchir nous sommes ensemble en haute voix. Signature yo Chilombo a signé na ba américain na ba rwandais. Question na ngezaboye. Ces ali signature il y a accord, il y a paix, signature il y a accord, il y a minerai. Tout signature, il y a partageons d'abord et réfléchissons après. Mandeko, parce que la paix n'a pas tout ce qui bomoni que justice ezali. Na paix exemple simple. Tant que rabakuluna bakendaka na acquis des droits, basambisi bango l'état a condamné bango. C'est pour côté la signature oyo nazomona eloko moko tezo condamné Rwanda après avoir tué 17 millions de peuples congolais. Là, on l'encourage pour continuer de tuer. Il y a encore combien de signatures? En français, si on te trompe une fois,
c'est la faute de la personne qui t'a trompé. Des fois, ça devait ta faute. On a signé combien de fois avec le Rwandais? Parce que les Américains sont puissants, oui, on signe. Nous avons fait une guerre avec le Rwandais. Oyo, na combat ya boxe, baso beta yo zo zong saté na suka na ngobo signé, yé muta gagné, to yo muto gagné, na bitumba izalaka soit au perdre, soit au gagner, soit nul. Ce qu'on a signature oyo, to ça na oni na kati. Je pense que quatrième chose est na lobi na bitumba, boxe, na sport, izalaka gagner, perdre bien nul. Ce que biso ni gagner, ni perdre, ni nul, na baxi quatrième. Pour quatrième on a évité ça nini, bande konanga. Au moni makambo oyo Nicolas Kazadi alobaki, partageons d'abord et puis réfléchissons après. C'est ça que j'appelle signer d'abord et puis réfléchissons après. Pour nandenge droit ezali, il faut qu'on condamne ba Rwandais na oyo basali. Babi malamboka na biso, bomoni ndenge basali biso, je me rappelle na nona quelque chose comme ça, quand 90 oyo tokenaki na Rwanda, ba soda congolais, ba piyaki banga Rwanda ndelo pe basali vengeance wana. Mais bazo oublier que revanche na biso ozala ya kosaka na te mingi koleka bango. Bomoni bazo bima na Goma na ba conteneur ya biloko bazo bima. Oui, les gens disent que Tshisekedi a salé le quoi bien, a memi na terrain na ye, il y a politique. Oui, c'est vrai. Bible lobi ermo ko lande censé te, ermo pe lande censé. Siko biso na bango, to beti bango bal nini, to bomi bango ndenge nini, to sali ndenge nini bango ba bomi biso pendant 30 ans, to ko fait plus de 17 millions. Peuple congolais. Pour fongola miso. Est-ce que signature ezali parce que bamoni minéraux na Congo, Rwanda afazwa, yango moni Mobutu alobaki après moi c'est le déluge pour abomi armée. Omoni erreur yango ya ko boma armée. Omoni erreur yango ya ko tangisa bana te. Si on tangisi bana te, qu'est-ce que vous attendez na futur na bango? Vous allez créer des koulouna, vous allez créer des voleurs, vous allez créer des gens qui ne réfléchissent pas, vous allez créer des gens qui au barobilinga baromoko, il y aura pas de patriotisme na katamboka. Likambo ya civisme ko wana zonga na katamboka kolakisa bana. Génération na biso ya okufa, génération ya bana biso ya okufa etikeli siko génération ba koko na biso. Sinon nous serons des esclaves jusqu'à la fin de ce monde. Parce que Rwanda a comprendre nango. Lobi Kagame okufa kala mingi te Mobutu banaika boya azobela abiki azobela si alobaki depuis que je suis né, je n'ai jamais fait une journée dans un hôpital. Mais jour à côté qui patika libela. Kagame kala mingi ta okufa. Lobi a reformer mona na ye babando mateka ba congolais bande ko nanga bolamuka mboka zokene mobulu. Tout ce pays biso nyonso. Mais besoin c'est presque besoin réfléchir. Yana bengaka o na bengaka l'homme de valeurs faibles. Il y a l'homme congolais, une personne qui ne réfléchisse pas. Bah, il y a des cas, l'obi a sepeli naye, a sepeli qui me continue, mais qui me continue, qui va venger? Non, pas ça fait mi balé. Boyebi, bah, juif, na, tant ballement, bah, bomay bango, bah, yibé bango, bah, français, bah, yibé bango, bah, yibé qui va tableau la bango, bah, yibé qui va bloquer la bango, ça me. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la guerre est signée en deuxième guerre mondiale, Allemagne, il est là, foutaka, bah, à indemnisaka, bah, juif, na, bah, koko na bango. France de même manière. Vous savez, tango, comment dirais-je, en 1905, tango Haïti et soit qui indépendance, tango et Benganaki, comment il s'appelle, Napoléon. Vous savez ce qui s'est passé avec Toussaint Louverture. Haïti, à Fouta-Mbongo, il y a des colons pour la BBC Bilanga Bango, mais Bango n'est pas qui va noir. Parce que Bango na Haïti, Nyoko le Bango na Haïti a une indépendance, il y a un moment où Haïti a toujours souffert. Peuple congolais. Et vous croyez, histoire basée en Haïti, en France, le Bassalango, Moutou Monta Ligny Congo, Congo. Président Compagnie na Barry Solingite, moi na mouké lokola Ibrahim Traoré, yo wana ba commencer la voiture électrique, yo on commence la blender. Yo tu le lozo sera confiance dans l'américain. Américains, ils n'ont rien à voir. George Nani, Tony Nani, comment il s'appelle? Donald Trump à le Bénin, Make America Great First. Ah oui. Voilà la personne qui pense pour ce pays. Dis-moi le but que si tu tues pour ton pays, tu n'as rien fait. Vous savez, ma bête, vous savez, pas les soumouter. Mais comment se fait-il, vous avez toujours confiance dans Batouana, les Blancs ne vont pas vous encourager ou bien. Ils vont toujours chercher les intérêts. Hitler a le bango, dans le bango chaque jour. L'Afrique est un bilanga. L'anglais est filled. Il y a l'homme blanc. Charles de Gaulle, on n'a pas des amis, on n'a que des intérêts. C'est de même manière, si quelqu'un se dit qu'il n'est pas ton ami, pourquoi tu veux te faire son ami?
Vous devez chercher vos intérêts. Ce que la signature Rwanda andimiango to comme Rwanda génocide ya Arménie ndenge Turquie wanga nango tilelo Turquie avait tué plus de 2 millions des Arméniens tant que c'est un empire autonome mais tilelo Turquie wanga nango le lobby Rwanda lokola Congolais c'est l'homme de faible valeur ba wanga na génocide wana Kagame wanga na kia albike armée congolaise et rwandaise s'arrêter na Congo et vous avez vu vous tous. Pourquoi pas ils ont condamné Kagame d'abord mais non c'est ça. Donc, Trump a dit Kagame. C'est ça. Si quelqu'un n'est pas pour toi, il sera contre toi. C'est ça. N'a pas été accord de paix, mais c'est bon. Mais Babomi, plus de 15 000 personnes à Goma, ils n'ont jamais condamné ça. Babomi, plus de 30 millions de peuples congolais, ils n'ont jamais condamné ça. Et vous signez. Donc, signez d'abord, réfléchissons après. Signez d'abord, réfléchissons après. Vous avez mis Maboko, mais sur la Bénozab. Ils sont à Congo, ils vont expliquer, comprendre, expliquer ma bé, Congo, ils ont la pizza, et il y a un carton, un carré, un carré, il y a un triangle. Voilà le Congolais. Voilà l'homme congolais. Voilà la mentalité de l'homme congolais, du peuple congolais. Il y a la pizza, carton, il y a carré, un carré, mais il y a un triangle. Si vous comprenez, pourquoi parce que la pizza, moi, la carré. Waouh! Mes amis de WhatsApp. En tout cas, eza eloko moko eza capital makasi parce que nazomona beaucoup de chaînes na Congo kuna bazolo bakaka to signé boye na boye. La voix a posé question moko awa bien makasi. Bo signele yango nini? Eloko nini oyo bino bo signé na kati wana? Je m'excuse. Eloko nini bino bo signé na kati wana? Est-ce que bo signé ba Rwandais babima na mboka na biso? Bo signé ba Rwandais basimba lisusu territoire na biso te? Bo signé ba Rwandais bazala musika na biso to bo signé nini? Eloko biso tolingi toyeba pe yangwana. Makambo eza pasi. Ezo sala kabiso mutema pasi nyonso. Tangu tozo komona. Mundele soka signé eloko ake ko signé. Na sima na yango mutu na mutu. Akanga ba bagage na ye abima akende. Na France wana. Bakomo kangapti. Bato nyonso sans papier. Bao sa nini? Bao refoule bango te ebongo sikoyo bango kutu sans papier. Ebongo sikoyo ya batu oyo abomi libiso bandeko. Fachi. Bosolo la bien ko. Webi biloko ekomo sala biso mutema pasi. A moins que loba bozana bakope na bino mususu bosala kanasima. Oyo biso ba mususu tozo souffrir nango tozo ka mutema pasi. Tozo continuer na oche la bino eloko moko ya mukie. Pona relaxaka ke makambo la voix za koloba azana nzela batuni mutu signature wana bosali eza ya nini ayebite na Rwanda eza ya nini ayebite bongo sikoyo toke nango boyeti wapi nazo chela bino ngana bino to landeloko moko awa ekosala bien makasi mingi tokendaka malembe na makambo à la voix. Comment les Congolais disent qu'ils ont gagné si c'est leur richesse qui va être partagée fois? Moi aussi je ne sais pas. Boyoki yepa yebite sikoyo ayebite na nini eza grave na bandeli yango lisusu. Comment les Congolais disent qu'ils ont gagné si c'est leur richesse qui va être partagée fois? Moi aussi je ne sais pas. Shem. Donc, makambu la voix zokoloba, la voix en a raison. En tout cas, eza pas mingi na mawa, tolanda. Poto bebisa ba émission na bisote tolanda kaka. Pourquoi pas na kati sala basa pizza eza carton nango eza la carré to yango eza la carré la kati. Pourquoi folie yango na triangle? Sorry, au comique se poser ce genre de questions et vous allez arriver à se dire
L'intelligence, c'est la capacité à réfléchir. Ou bien à résoudre. La ligne quand on réfléchit, c'est la nouvelle génération. Ceux qui président a signé nous ne devons jamais abandonner les morts congolais. Américains, ça a été guerre, Babombi, Bakangi, Bébé, Américains, Mourasoda, Baza capable de continuer 20 Américains, pourquoi? C'est un message qu'ils envoient aux autres que si vous nous tuez, nous allons revenir. Mais non, peuple congolais, les Kamouké Nzamba Sunga, merci, dans l'Imbisi, Babessi na gauche, Yozongsi na droite. Là, ça devient un problème sérieux. Peuple congolais, tout est na rankinyo, ndenge, Mizima Balabaka, Alamuna Tongo, et le Bosso, Djihad. Nous devons venger nos morts. Le Rwanda doit payer ce qu'ils ont fait au Congo. C'est ça. Pas signons d'abord et réfléchissons après. On va la raboter. Oh là là. Na liberté, que vous êtes libre, na esclava. Est-ce que vous êtes esclave, na esclavagisme? Vous êtes esclave, il y a bâtiment. Aujourd'hui, tant que vous signez, je ne président de la République, je ne peux pas signer avec les panthères. Maintenant, il y a les vieux panthères qui trompent, le vieux panthère qui est Kagame. Bosolo na bango. L'obé baki en signé, l'obé baki na dewa. Mais ça nini, toi signé nini. Et là, comment vous faites plaisir yeba? Car on a des trucs à rater. Soit on dit bâtiment balé, bazo soit dans la boutou. Yeba qui baza bandoki na moi. Na moi bazeba ki so moni bâtiment bazo na moi na boutou baza bandoki. So moni bâtiment balé ba tambola bi balé ba simba na poto baza ba lele. Yabasi. Et balé baza ba biloko ko mona ndo yebi wana. Et ça c'est normal que bande kolanga. Il faut te fumula miso. Bazo te kamboka. Et ça nini politique en tout cas la voix za makambo. Apesi biso lisese moko awa eza mibale oyo nakangi alobi boye. Pizza bateka kango soko osombi ou bien au commandé pizza tango bayaka nango carton nango ezalaka carré. Mais na kati pizza yango moko ezalaka rond. Hein? To sala calcul biso nyonso. Mais soki bato balingi balia yango ekomaka na triangle. O bangle babengi triangle. Hein? To kende siko bongo. Bo sala sikoyo formule carré plus rond plus triangle. Epesi biso nini. Elobi ebele lisese moko wana eza makasi mingi koleka. Donc ndenge tozomona ba signature wana eza carré, na kati eza nango rond, na libanda oyo la voye moko apesi nini ke partager et réfléchissez après. Donc yango ekomi triangle. Donc mutu na mutu azwa na forme ya triangle na mupanzi na ye. Pe ya mibale aye kolobake soko moni batu mibale bazo tambola to basimba ni basi apesi bango kombo wana. Me ya mibali apesi bango kombo te. Nga ya mibali nga na pesi bango soki bomoni bana mibali mibale basimba ni bongo babenga bango soki ya basi baza lele. Donc ya mibali baza ba pepe. Te nzambe fachi solo la kabie papa. Tolingi yo kaka na modele ozaleli wana. Me eza na makambo ebele oyo biso tozo mona tozo lala na pasi pe tozo la mukana pasi. Peut-être la msusu yozo la mukano bongo te ozo kende no kaka okei ndengo lobaka mbala simake eloko batuni yo question eloko nini esepelisi yo na pouvoir no yo lobi na biso ke eloko esepelisi yo na pouvoir neza ke parce que okutani na ba président ya monde entier. Asuki wana to continuer na ba voix. Mes amis de WhatsApp, na zongi lisusu côté ya triangle wana to landango bien bisonyo sotu to yoka makambo nini o la voix lobi après na ko katela binongo lisusu na kolakisa bino lisusu moi eloko moko ya mukie poto meka kokende malamu bisonyo sotu. Merci beaucoup. L'armée congolaise et rwandaise s'est arrêtée dans Congo et vous avez vu vous tous. Pourquoi pas ils ont condamné Kagame d'abord? Mais non, donc Trump a pas Kagame. Ou bien ils ont compris la bango. Si ce quelqu'un n'est pas pour toi, il sera contre toi. Bande Konambo font la mission. La bonne été accord de paix, mais c'est bon. Mais Babomi plus de 15 000 personnes à Goma, ils n'ont jamais condamné ça. Babomi plus de 30 millions de peuples congolais, ils n'ont jamais condamné ça. Et vous signez. Donc signez d'abord. Réfléchissons après. Voilà. Signons d'abord, réfléchissons après. Vous mettez ma bourre, mais sur la
ils sont à Congo, ils expliquer, comprendre, expliquer ma bé, comment ça la pizza, et il y a un carton à carré, il y a un triangle. Voilà le Congolais. Voilà l'homme congolais. Voilà la mentalité de l'homme congolais, du peuple congolais. Alors la pizza, carton il y a carré, la carte est en rond, mais il y a un triangle. Soit on comprend les derniers. On tient mon dernier, on sait dernier. Pourquoi parce que la pizza moi la carré de mamoko? Pourquoi pas la carte ça parce que pizza est carton moi la carré, tout il y a moi la carré de la carte. Voilà, quand bazo kata. Triangle. Sorry, au comique on s'est posé ce genre de questions et vous allez arriver à se dire l'intelligence c'est la capacité à réfléchir. La ligne à tout réfléchir sur ce bande konanga. Dans la nouvelle génération, biso ceux qui président a signé makamuna. Toke lisusu na moi vidéo moko ya muke lisusu. Kaka ndenge nazola kisabino totala biso nyoso tu tokende malembe po epesa biso mayele toke na video ya muke lisusu awa. Juin 2025, Nord Kivu, la République démocratique du Congo et le Rwanda viennent de signer un accord de paix. Mais le M23, acteur central du conflit, est totalement absent. Sur le terrain, rien ne change, mais le groupe contrôle encore Goma, Bukavu et continue de recruter. La situation reste explosive. Voilà. Tozo comprendre. Tozo landa makambu oyo la voix azako loba. Soki otali yango o comprendre te ozongisi mwa muke e kosala biso bien malamu mingi koleka. Toke lisusu na ba video na biso tozo kende kaka na bino muke boye po to se comprendre. Nous ne devons jamais abandonner les morts congolais. Américains, ça a soit qui guerre, babombi bakangi et bébé yamou. Américains, mon soldat, baza capable de continuer 20 Américains bakoufa pour bazo bébé moko. Pourquoi? C'est un message qu'ils envoient aux autres que si vous nous tuez, nous allons revenir. Mais non, peuple congolais, les Kamouké Nzamba Sunga, merci, na limbisi, babesi na gauche, yozongsi na droite. Là, ça devient un problème sérieux. Peuple congolais de Téléma. Tout na rankinyo ndenge ba mizima balobaka alamuna tongo eloko liboso djihad. C'est ça. Nous devons venger nos morts. Le Rwanda doit payer ce qu'ils ont fait au Congo. Pas signons d'abord et réfléchissons après. Mobile azala boité balobi malamu kufa na liberté que vous êtes libre na esclava. Est-ce que vous êtes esclavagisme? Vous êtes esclave ya batumo boye. Aujourd'hui, tant que vous signez wana le président de la République, je ne peux pas signer avec les panthères. Maintenant, il y a les vieux panthères qui trompent, le vieux panthère qui est Kagame. Boussole Nabango, l'obé qui a signé, l'obé qui a droit. Mais ça, Nini, tu as signé Nini. Et là, on m'a voté peuple à Yeba, car on a des trucs à rater. Soit on m'a dit, balé, bazo, soit dans la boutou. Yeba qui baza bandoki, na moi. Na moi, bazeba qui, soit on m'a dit, soit na moi, na boutou, baza bandoki. Soit on m'a dit, balé, batam, balé, basimba, na poto, baza balele. Yabasi. Et balé, baza, et babilo, comme on a de Yebuan. Et ça, c'est normal. Na bandeli yango po. Et ça, nini. Politique, on dit wapi. Tout ça, il va souhaiter. Mon tasso, on va na ukabela yo. Na robeta yo. Na robomo, marate. Et ça, nini. Qu'est-ce qui ne va pas au geste? Ceux qui ont les cambo. Président de la République, aux Aramona Moussala, passer à la télé, expliquer biso, signature, les a nini, au signé nini, Wanda lingi nini, toyeba. Non, yo, télémikaka, na signature, na rotina balle. Après ça, il n'y a rien. C'est notre pays, ma frère, Nangaï. Ok. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? La voix aza toujours komi tuna eloko nini tokotike la bana na biso. Nandenga mabete Fachi abongisi déjà 4e génération na ye. Et bongo siko biso ba petit peuple oyo. Soki to lobi yo tozo loba. Soki pe to lobi tozo loba te. Alors il faut to continuer toujours koloba. Parce que mutu oyo balobelaka ezaka ka mutu oyo yo lingi. Soki to linga ki Fachi te to rovanda nie. Mais comme to lingi Fachi, yango ba erreur to ba défaut o tozo mona. Yango tozo ya nango na ba écran na biso pona kotalisa pe pona koloba. Ezate ke tozo manke ba respect na mukonzi ya mboka. Respect makasi eza kote wana. Mais soki likambu oyo ezali biso to moni eza normalité, il faut to ya nango liboso ya écran to loba. Nazo chela bine so eloko moko susu ya muke kaka na maloba o la voix za koloba po ekende biso sto kende malamu to comprendre makamni nezo leka awa tokei. Venu au pays des scandaux.
Ah, Mbogoyo, bato balinga détournement, bato balinga misolo. Les ministres de tourisme, selon nos confrères de New Africa, baotuko publié article Mogo Sikoyo de pêche kokwe la biso. Selon l'enquête na bango balobi, les ministres ya tourisme azali ko piloter démarche moko pour que AC Milan a extampillé RDC, visite RDC. Pour natina na yango, bazang esengeli ko verser bango 12 millions d'euros par an, soit 42 millions au total, ou l'équivalent de 49 millions de dollars américains dans 3 ans. Ministre Yeyo, Yandiaï, 49 millions, topé Sayango, AC Milan na Italie, au baza déjà dans la situation ya malamu, équipe wa mazembezo, lukata mbongo ya l'État zungi seraye ya ba transport, ba futaki, personne n'en fait cas. Stade déjà na toilette, toza incapable ya nettoyer ba toilette ya stade déjà na nie. Nie o ya kimiate, nie o ya kimiate. Nie o ya matière. O bena ya nyenyele. Ya nyurus nyere. Bon de le revient. Zéro s'il vous plaît. Au moins les ministres ne la tiache qu'il en fouenge. A otindi la ba italien à encourager l'article de nos confrères. New Africa, c'est très crédible en tout cas. Nous faisons foi parce que biso la confrérie, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux confrères. AC Milan Boboya. Boboya tozana ba problème. Loba batwana bazana passe na moni bibuba pa mboso. Boko no pesa mbogo pa bibuba na kwangu. Pas de commentaires. Mbongo c'est que yozo loba wana sima ndeko s'il vous plaît. 10% za tolérance ndeko. Mbongo na biso. Mbogo. Mbogo. Bato bazanga mawa. Voilà. Tato ya lobi batu oyo bazanga mawa. Pourquoi Natcheli bino eloko oyo o la vazo kolobake? Partagez et réfléchissez après. Miyibi ezako continuer. La voix lobi que qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Awa bino bokei ko signer wana. Eza likambu ya ko partager te. Eza likambu ya partage. Trump apesi biso nini? Eloko nini oyo biso tozoko mérité pe na batu wana. Nazo mona ngo te, na yebite soki bino boza ko mona ngo menga nazo mona ngo te. Nazo compléter kaka na maluba ya la voix. Na kotiseli bino ba video wana, na zongisa ki pe lisusu audio na mwa sima. Poto kende nango, bo comprendre pourquoi na lakisaki yango. Merci tozo kende, malembe malembe. La génération suivante, botika na bangoni molimo esclavagisme. Babando buyo ko subla ba tombo na bino. Président boy ba fingi yo ba tsubeli tombo na yo. Aujourd'hui kombo ya kabile suki wapi? Peuple congolais botele maboza la mayele. Boza la mayele, David soki bo continuer nini? Boza la mayele bande ko nga tango zo kola, yeba ke ngai fana venger ba mort na biso. Il faut Rwandais comme na kata Congo. Pour Kagama sakana na biso parce que Kagama signe alliance. Mundia linga muta makasi. Ils n'ont pas de minéraux. Ce qu'on ba minéraux tom lokabola. Ah bilo ko tekisi mboka. Boyi ba mindele bien. Yango loko basali dani Zelensky. Va ko signer pété na URSS. Le monsieur make America great d'abord. Fait l'Amérique d'abord grand. Alors que l'histoire côté guerre des jours ici. Il est là sans côté guerre. Tout ce qui est comme les jours. Les Américains, les Occidentaux voient que les intérêts bande konangai. C'est ça. Président Zala Mobali signé na ba chinois, signé na ba russe. Au moins na likambo aussi là. Mais non, il y a au moins le russe qui peut te poser ça. Kadhafi akene ko sala fier na ba Occidentaux. Occidentaux mundasa mundute mundasa bozo coopérer na ennemi mo fana. So moni comme les intérêts na ita ko panza yo. Kadhafi akene coopérer na bango bazongisi na international. Le sugiwa. Au moins okende okende. George Bush abomi batuna na Afghanistan. George Bush abomi batuna na Irak. Mais jamais va porter plainte. Mais bon monde quoi bango na bango batu bazobeta ba cop na bango ba kenini va porter Poutine plainte na nini. Là c'est chercher la troisième guerre mondiale. Ba ibi Poutine bien kaza imprévisible mais moi ça respect na bango. Ba porter plainte va kangena CPI. Bango ba signer jamais il y a 5 ou 6 pays où il signer jamais la CPI. Bien na coupe pénale internationale, bien na cour internationale de justice. Ezali URSS, ezali France, ezali Amérique, ezali Angleterre, ezali Chine, na zoba ya Rwanda. Donc ils ne peuvent jamais extrader leur peuple.
mais bino tso ba sinistre bino lelo baso boma guerre ya Iran poni Iran Israël azana bombe atomique ba wanganaka. Vous comprenez? Mais Iran n'a pas pour se garder à cause de Israël sur les cabines. Iran n'a jamais la bombe atomique. Pourquoi ce banc? Là, c'est la paix. Deux poids, deux mesures. Nous devons se réveiller. Nous devons former nos enfants. Nous n'a pas pour protéger Mboka. Vous profitez de la poto, armée, former, soldats solo. Soldats congolais, on a un zéro ganga, on a le Rwanda comme on na Congo. Signons d'abord et réfléchissons en paix. Mais nous devons réfléchir pour notre pays. L'intelligence, c'est ça. C'est la capacité à réfléchir et à résoudre les problèmes. Voilà ce que je vais vous dire le 30 juin. Je n'ai pas envie de parler beaucoup parce que ça fait mal. Ça fait mal. Mais un jour arrivera, nous aurons un libérateur ou un Mboka, Mboka. Zambe Apambola, Bino, bonne fête il y a 30 juin. Que Dieu bénisse les Congolais qui protègent Moutamba. Moutamba. Tshisekedi et Madame Wagner. C'était votre frère, la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Je vous remercie. Voilà, mes amis de WhatsApp, Nasir Bisonyo Sotouti Kolanda. Makambo Oyo, la voix à lobby. Ape Singape déjà titre. Nazana poussa ko changer titre. Wanate na rochaka ka titre. Nandengeye à lobby. Partagez et réfléchissez après. Na rocha yangoka ndenge esengeli wana. Eza mawa mingi pena pasi mingi komona makambu oyo tozo koleka na yango na Congo na biso. Question na ngai eza boye epa ya gouvernement pe na ba mes amis de WhatsApp baza kotuna kaka. Tomoni Rwanda na mboka na biso, tomoni ba Burundi na mboka na biso, bangonde bazoko ya kozwa toboite na ba mort nyoso tu urba memi toboite. Sikoyo Fachi tangu yo kyo ko signature na yo kuna epa na bango na ba américain. Biti nango eza ya nini? Biti nango ezake baye po ba sécuriser peuple na biloko nango to baye kaka po ba sécuriser kaka côté ya sécurité, côté ya biloko. Il faut tozalaka clair parfois na makamususu. Pour ceux qui toza clair et ko aider biso makasi mingi ba o comprendre pe que peuple congolais pe azape mutu oyo a raisonaka azape mutu oyo azoye bazoye ba makambu nini bazoko sala biso tozo pesa bango bazoko ya koyiba siko biso tozo nini pa na bango pour le contrat wana na ndimite ke signature obino bosali bino mibale wana na Madame Wagner nandimi teke ezaka contrat moko biso pe to récupérer kuna te au contraire biso nde batozo bimisa to lingi to yeba eza signature ya modèle nini na kati wana eko aider biso mingi koleka pe ko salisa biso eko sunga biso makasi mingi koleka naza vraiment na esengo ya komona lisusu ba message oyo batindeli ngai epa la voix bato ba partageaka nazu yango ya salaki yango lobi nga nazu yango lelo na tongo yango na yoke onga lobi na kotika te ngai pe na leka na loba oyo ngai pe na ba mes amis de WhatsApp toza nango na mutu na biso tozo kende na mboka na biso wapi toza lisusu na place moko awa makambu la voix aza koloba nyoso aza kobetela yango sete na Mekao cimetière yaba chinois etongami kuna to kende wapi biso na bino bango bayaka kaka bazwaka signature bango batonga bango basala makambu bango ba sécuriser kota ya ba richesse na biso mais biso moko tozotika la pays pauvre totala nano awa biso nyonso lakisa bino kaka ndambu awa po bo comprendre bomoni na Mekao bozo comprendre pe bakangi place wana nyonso
wana tomoni bikeko. Bon, bikeko wana ezali pona bozomone bikeko ya jaune ya pembe biloko nyonso tu wana. Sikoyo tozokende na babiloko nyonso tu boye wapi? Tozokende na biloko oyo wapi Fachi? Bisinya après lobby kote wane koma nini? Mondi ya ba chinois ndenge Kagame akotaki azwi biso, ndenge ba Burundi bayaki bapiyaki to eza nini? Toza lisusu na parti mususu oyo balakisi lisusu esalinga ipasi mingi na koleka. Tolanda lisusu. Sikoyo mais biloko yo eza ya ba diaspora te, parce que diaspora ko yiko sala eloko aboite na kati kuna. Ha, eza dega yango makambo la voix azokoloba tokotikela bana na biso nini? La voix alobi tokotikela bana na biso nini? L'élégance. Tokomi na suka ya émission na biso ka ndenge tolobaka aimez, liker et partager. Boche la biso pe linzaka e osala biso malamu mingi koleka. Ozuboye kotala kaka yo moko te, tinda Nzambe pe akopambola bino, parce que toza na posa mboka na biso et avancer et kende liboso et kosala biso bien malamu mingi koloba koleka. Merci na bino nyonso tu nazozela kaka bo abonner na kati na ba chaîne na biso. Bye bye et au revoir.